Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ba mama oye. Oye. Ba mama oye. Oye. Ba mama oye. Oye, 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 soutien de l'église. Mama mwilu oye. Oye. Mwilu oye. Oye, 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 soutien de l'église femme internationale. Ya solo ba mama na ngai malobeza mingi te. Ba mama to landi matei ndenge basili kote ya biso. Lelo tozali le 8 mars, journée de la femme. Ndenge toyebeli yango. Lelo ezali mokolo monene na biso ba maman. Pamba tena na yebaka. Mais en 1977, ba maman mingi bazalaki kaka mère au foyer, makambo ebele bazaki kosala te. Même vote elaki passe. Kasi ba maman wana bazalaki batante basali nyonso. Po ete bazwa gain de cause, tozala pe na égalité na batata. Maman mwilu toyebi po yende soki totali penza likambo ngo mutu abandaki yango ezali ye. Ye abundeli biso na 1921. Andimaki a aidé papa Simon Kimbangu. Amoni pasi abangaki mundele te. Toyebi ndenge azalaki persécuté ndenge banyokolaki mama mwilu na bana na ye. Kasi mama na lobi ngai pe lelo na kopundela ba mama. Alakisaki ete mama azali égal à papa. C'est-à-dire musalo tata koki kosala mama pa kosala yango. Yango lelo to moni ete ba konzi ya ndenge na ndenge misala ya ndenge na ndenge. Biso ba mama kala ba metso komona ka mibali. Ba parents mingi tango bazaki na bana na bango ya basi na mibali. Ako préféré à se sacrifier na mwana mobali parce que yende mutu akosali sa famille. Mais mwana mwasi bakobala ye lobi lobi akena ye akozala ne mère au foyer. Mais tala maman mwilu nenga ye ko bimisa biso na libulo to zalaki. Lelo yo biso ba maman tozo mona na bato. Tozo zo micro toza ko loba. Des femmes présidentes, ba première ministre, ba tout ce que nous voulons. Ndenge ba tata baza ko sala, ba maman bazali pe ko sala. Kala la maçonnerie ezalaki ka to ko mona ba tata bazo to mandako. Mais lelo tozo mona ba maman. Tozo mona to tozo mona te. Tozo mona. Lelo toza ko mona ba maman. Oyoka mama na za maçon na zo to na moni pe mama mati. Misala ngo kutu mingi ngana moni ile kutu na kama. Mona mama moko na yeba ekala. Mama to utuko tonga boy. Na moni pa zo mata na échelle wana ngapi kasi ngana koye na ngai kaka. Na ko sango muka kona likolo. Mais maman na zo mata zo kende kotia ba brique zo bongisa. Ba mama oye. Oye. Yangwana mama mwilu moni etetika na tombola ba mama sa tombola ki biso. Lelo pe biso wa ba présidente. Ya ba mama to sa ko mona. To komba pasteur, ba diaconesse, ainsi de suite. Yangwana ba mama na ngai. Ya solo lelo ezalaki to solo la ka mwa mingi. Kasi tala temps yango na mboka oyo ba réalité. C'est quoi embouteillage yango na potoka kate. Kisasa na kuhuta kake sika na zali pa na kokoma na centre. Aya. Mais nzamba ebitina nini mokili yango ekomi boye. Pamba te tozo kende na suka ba mama na ngai. Toyeba ka bipai to uti. Mais bipai to sali ko kende makambo yo eza kozela biso. Biso to tambola kaka na solo. To sala na bolingo ya hypocrisie. To linga na biso na biso. Pona nini ye ngai te. Kingadi na kotosa te. To tika wana pamba te. Ba surprise eza ko yela biso ya kitoko pezali. Ya mabe ezali soko tambola ki mabe. Soko yebo tamboli no kitoko ko banga te. Quel que soit turbulence to yo ke guti soki wapi ou bien vague na mboka boy. Makambo Ukraine yaki na banga ki angote nga na banga ka yangote. Mama sikoyo na musala bazo senga ka photo zo ka vaccin ya covid. Na lobi ko bange loko te yo zala na nzambe. No bazo tia soki biloko ni na kati.
soki ozane likia na nzambe na yo ata produit yango batiaki poison ekozwa yo en tout cas na conviction ngai mwelu non yango wana tozalaka makasi na mabondeli kaka te mais faut tozalaka na kondima ça c'est très important soki ozana na kondima te atikaka na sala j'ai des doutes boye ah non et quand vous avez des doutes nzambe patala lobi tala moto donc andimelaka ngai te yango wana mama mwilo ye bapesi biso nzembo bopesanga maboko naningisa mokili lelo tozozwa bamessage ezokuta kamba Brazzaville toyebi papa aza kuna azotinda maloba ebele kimona meso ekoya to ekoya te kimona meso ekoya biso tozalaka ya kobongama tozongisa bacompteur à zéro totambola na solo totika mabe toyina na te moninga aza na pasi sambela mpo na ye moninga azwi problème sambela mpo na ye ekoma objet de moquerie te etala ye kutu boye tala basali ye boye tala te totika bamama na ngai parce que touti mosika mpo likambo ekoma lelo ndenge yango ezali mama mwilo souffrir na bana na ye ndako ekwei papa mfuma banza azalaki na 7 ans papa mfuma longo 5 ans papa kulutu kutu relégation mwana 7 ans balongoli na maboko ya baparents ake vivre avec des blancs qu'il n'a jamais côtoyé mais accueilli mais babosanaki ke baza banzambe yango wana bamama na ngai totambolaka na solo tozala na mabondeli makasi bolingo mibeko misala na kombo ya tata mwana pe tata molimo. Amen.